masolo ya kati nzambalola shamae ngana sana masolo na Yesu nzambalola shamae soki nakanisi mosika tobuti napesa yo nini shamae bambonge biso bibi balolongisi ngai nafuta yo nini shamae Bonsoir, bonsoir na abonné surtout Bolanda Biso na kati ya vidéo oyo. Bonsoir na abonné na biso ya sika, vraiment merci na ndé bozali ko sala la biso musala vraiment ya ko partager ya ko commenter. Merci vraiment toza vraiment reconnaissante envers bino vraiment. Bolanda Biso na ba chaîne na biso ya Debanza London TV, Bolanda Biso na bana mbetenge, Bolanda Biso na Flair Monde HD et to bosanité Bolanda Biso pe lisusu na BHK télévision parce que wana ezali ba différentes chaînes oyo émission na biso roleka na plateau nga na zanga morote na zana sœur Pamela de Grâce Mombendi. Donc voilà na sima caméra toza bon na Edino Image na Michel Santé ba onde ba simbeli biso émission oyo. Donc Pamela de Grâce Mombendi azana méga concert au Ezabongo le 2 novembre non na D4 chemin de Fourche 93 380 na Pierre Fitch. Donc so dans la gare ya Pierre Fitch stand na sima ya gare wana au romona ça les ana wana parking pezali ba oya makolo obika ki référence za la gare ya Pierre Fitch a probaluki na el mususu ya gare bato ya voiture. Donc place za ngoya robungate en plus parking ezawana ponako gare mituka. Donc non monopoliser parole te parce que tozane a na katia plateau na biso ya Panja Sango ya Congo. Alors bonsoir maman na biso Pamela. Bonsoir ma sœur. Bonne santé. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. Biso da suto mba sala nzambe tolinga mwa lipamboli mukina kati plateau na biso isala biso vraiment bien pona to fungola ma sujet na biso. Amen. Que la présence de Dieu soit permanente ici, donc de début jusqu'à la fin, que Dieu vraiment soit parmi nous et que vous êtes bénis encore. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup Pamela de Grâce. Alors, tout le monde nous Pamela de Grâce aza nani. Na vrai nom déjà la Pamela de Grâce Mombendi, tout ça na kombo mususu. Non, c'est Pamela Mombendi de Grâce. De Grâce. Oui. Bon de Grâce en Utah. Oui, de Grâce parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, Nzambe vraiment sanga ba grâce et belé. De Grâce, c'est naé quoi ajouter lorsque je récite la paix de Dieu. Mais comme on a vraiment la beauté, c'est Pamela Mombendi. Mombendi, c'est le nom de la famille. Donc, tous en la famille Mombendi. Donc, de grâce par rapport à mon parcours que j'ai avec Dieu. Donc, dans mon livre, vraiment, ma grâce est belée. C'est pour cela que j'ai rajouté Pamela Mombendi de grâce. Ah, ok. Alors, surtout quand on a un parcours musical, oui, merci vraiment. C'est une très bonne question. En fait, j'étais déjà appelée pendant Nazaki na âge à 5 ans. Na banda olinga koyemba mais nazwa tenté ya kokota chorale pour encadrer. Donc il y a deux fois ça là qui ceux qui na koti chorale omona pona yemba na miso bato nazo kasoni nazo kima koyemba na ngeza ki kaka so nazo na douche ben nazo kwa basani nazo sa msala ozo yemba. Mais maman nanga vraiment azalaki koyemba zaki dirigeante na chorale. Donc il y a deux fois maman ozwanga on memanga na chorale na bango tozo yemba. Mais nazaki vraiment ko mango surtout quand on a bandi université. Bon, au moni si appel de Dieu, nous avons ceux qui déjà peu importe quoi qui mango la Bible dit que Dieu a dit à Jonas aucun des côtés à Ninive, mais Jonas a quimé, mais Dieu a rattrapé toujours Jonas à son chemin et ça le coup la histoire d'angai. Donc banda bon moi nanzamba pesa kinga ces dons là et puis nazo kimango mais
tellement que Nazala qui déjà appelé, donc je suis appelé à ça jusqu'à ce que Yemoko rattrape à Zongisinga la chemin. Ah ok. Donc si je comprends bien musique inayo ezaka obanda musique chrétienne balamoko. Ezate ke obanda profane do comme non. Alors Yebisa Biso, comment tu as été appelé? Parce que tout à l'heure tu nous parles de appelé, quand j'ai été appelé. Ah, oui. Alors Nzamba benga ondenge. Bon, Nzambe vraiment nako lobake abenga banda bomwana parce que na lobaka na il est le Dieu de mon enfance. Nga na vivre na famille na biso de tout ça qui na famille oui parce que mon père était polygame. Donc depuis bomwana na ngai nazalaki déjà na likabo onano ya komona vision. Donc okomona ta na ba camarades to meki kobima na bango ko sala ndeti lo yenge ezalaki vraiment vie na ngai te. Okomona il faut na même fardeau moko boye moni donc nazaki déjà un appel wana bon bien que au monde que ozoko la déjà jeune grande fille osape na besoin au monde que autant na université moi ba camarade ko bima mais ozo sentir que nga nazalaki nango ka ndeti donc mona ato bimi ato vandi na baninga talaka banda na botama na yebi ata alcool te donc vie nanga vraiment nzambe penza benganga jusqu'à ce que nazalaki vraiment na bazen ya ko salela ye mais na banda ko kota te que profondeur na yemba na teya mais nazalaki ka makasi na vie de prière donc makasi na vie de prière et déplacement nanga ton na longue Afrique na ye vraiment en Europe que nzambe vraiment abenginga. Donc na sepelaka kenzamba benganga na moment où ezate ke na luka nzambe pona nzala mais nzamba benganga de na moment où okutu okoki ko bosana ozo simba quelque chose ne appelle nzambe pe ekota automatiquement. Donc yango moni na album nanga na saina obi j'ai mon histoire avec Jésus. Donc titre album nanga eza histoire de ma vie. Donc histoire parcours nanga nazana ngona nzambe. Ah ok. Donc ozana album moko? Oui, album moko yangonde salike obeta concert oui. OK. Oui. Alors si tu veux parler de ton histoire, je me rappelle au Tiangwana pas c'est ni comme là vraiment oya au titre ya mon histoire. Alors na histoire nanga Nathalie Caméra pour édifier bato oyope bazota la biso. Nzambe azali kolona nyosto. Il y a des moments tu peux grandir na famille ba croya kayote. Okoyi kozala l'entourage na yo, mutazo peso chance na vie azate. Mais le seul Dieu ayebinde ni nazwaka. Na kola na ba humiliation nyonso ya vie ngana latango. En fait na parcours nanga attends nous avons rencontré quelque chose qui est réel ondima azala été kaka nzambe ye moko mais lorsque le temps de Dieu arrive ya et pas nanga bato ba commence ko croire na ozoloba yango na loba ki parcours nanga na nzambe to botami to bimi na ba famille moko au monde appelé simple famille pendé ça compliqué yango na nzimu nanga mon histoire na lobi nga naza lokola là-bas. Naza lokola Jacob, pardon. Jacob, oui. Naza lokola Jacob, pourquoi? La Bible dit, lorsque Jacob a quitté na richesse Yesao, a quitté vers Ndakwa Laban, du fait qu'il a rencontré Dieu dans le chemin, et puis ça qui est une assurance. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Jacob a vivre dans Ndakwa Laban. La Bible dit chaque jour la bénédiction de Jacob. Isomata. Mais là-bas, c'était grand féticheur. Là-bas, c'est Kinganga. Mais Jacob n'a pas pratiqué. Bah, qui s'y a là-bas? Mukolotan yanzambe beta Jacob abima na bananaye na basi na nyosonaye. Lorsque Laban alinga landa Jacob asali mabe akuta na nzamba lobi ni bien ou mal, ne dis pas mon serviteur. Pourquoi je dis ça? Parce que na bima au monde na place moko est trop compliqué. Place moko est trop compliqué. Ozo mona ke baliwa mususu ota na kati ya famille oyo lobelate même nga moko je suis orpheline de père et de mère, na perdra même ba grand frère, ba grande sœur. Donc yo mo peno tali ke yo lobate.
mais bien que ça nzamba poninga yona bande kolobaki Jéricho eza ville où Josué lakela mabe mais bien que Josué lakela mabe et pekisa ki Jésus te pour abikisa Bartimée donc quelle que soit condamnation ya famille nanga et koko pekisa loboko ya nzambe te na vie nanga donc na mona loboko ya nzambe peu importe les déclarations peu importe le combat bitumba ya famille mais nzambo abimisanga na telemisa mutu et j'étais la seule de venir à l'Europe et j'étais la seule d'accepter Jésus donc il y a un moment dans le vie que j'ai un parcours avec Dieu où yo talaki uvandi pena ba grand ozota ba grande sœur no ba liwa o ba mena natali penza bwengabe nazana nini. OK, merci beaucoup pour notre souffle mouké merci Nzambe wana Nzambe ya ton histoire pour na batba au lobby déjà ba comprendre mais ba comprendre Nzambe wana moi morceau à mouké et au sala bien na ba Nzambe no surtout oyo ba olanda vraiment émission oyo tozana masolo ya kati Nzambalola shamae ngana sana masolo na Yesu Nzambalola shamae sukina kanisi musika tubuti na pesa yo nini shamae bambonge biso bibi balolongi singai na futa yo nini shamae ngako nalela mingi na vie ekomi tango na seka shamae tozana masolo yawe tozana masolo ya gati Nzambalola shamae shama nazana masolo na Yesu Nzambalola shamae ngako balobaki nanga nakobota te nzokande Nzambe mopesi na bana ngako na uta na famille chef coutumier nzokande Nzambe likolo na nyonso esika na kola kofinga humiliation nzokande Nzambe merci beaucoup merci te rappeler bino que le 2 novembre Pamela de Grâce Mumbendi donc azabongo na méga concert na kata concert wana tozana invité comme le rôle Clovis Makola à Rosalawana et Thaïs Kelele pe à Rosalawana tozomona pe invité papa na biso René Lokwa à Rosalawana vraiment et ça concert moi n'est pas manqué donc yo za la disponibilité yaka vraiment wana Tokumi Sanzambe ensemble parce que équipe Mobimba ezali vraiment il y a Flairmont HD to Rosalawana vraiment tozomona déjà ba frère Maranata tozomona Bijou Mujinga tozomona Iget Mulatu tozomona pe susu papa na biso Ezekiel Ingoli donc voilà on les a invité oyo ba ko accompagner Pamela de Grâce Mumbendi le jour là le 2 novembre c'est un samedi hein donc bon boya vraiment et belé alors Nzemboana erozo yembarango ozo penser na ndenge Nzambe alongola yo to ozo penser na bato yo perda na vie na yo na pasaka ndenge Nzambe a changé vie na ngai OK ndenge a changé parce que kuna kutana nango c'était pas facile et ça même na baninga so babengi yo ba omona ngoke eleki munene mais tango za na Nzambe Nzambe opesa sa compréhension on a compris qui dira une chose arrive si Dieu n'est pas ordonné Dieu peut permettre que quelque chose arrive pour comprendre grandeur nae donc c'est ça donc naye mbango pour na comprendre grandeur Nzambe na vie na ngai. OK donc voilà aux appels en moment sous amour vrai amour vrai ce ko olinga ki oyebisa biso nini parce que na moni bosala ki featuring na frère Samuel na frère Samuel alors place wana njembo wana olinga ki oyebisa biso nini en tout cas na tala bolingo ya Nzambe na parcours nanga na mona na mokili likolo tina se mutako ko linganga lokola Nzambe azate OK ni papa nanga ni mama nanga ni bandeko nanga
pour ceux qui maman nanga linganga koleka nzambe alinga tika ngata kende. OK. Papa nanga linga tika ngata kende. Nzambe ni mutalinganga koleka nyosto. Donc na lobi tango mokile simbelanga mabanga mokile boya kondima ngai elobi naza mabe mais Yesu ayebisinga va la femme ne pêche plus. Donc mokile simbelinga mabanga mais Yesu alimbisi mabe nanga to suki wana te mokola résurrection na ye ngande messager de bonnes nouvelles. En fait, n'a réalisé bonté de Dieu dans ma vie. Lorsque sika partout au kende au monde abattu on peut se chanciter. Même il y a des églises tu pries aux gens la grâce en Nzambe mais on peut se chanciter. Mais Nzambe mutape sa chance. Dans mutana ekoki alobi Pamela vas-y. Donc c'est ça que na lobby amour vrai parce que na tika lo trouver amour wanate même nu ba pasteur ni na église o trouver amour Nzamba pesanga ezaka Dieu. C'est ça qu'il a réalisé l'amour vrai ezaka pa Nzambe. OK, merci. On se fait mon soeur Nzemboana amour vrai. Natiki nyoso ponayo na boyi masumu pona yo nakima matongi pona yo masia nanga mokile boyanga pona yo baninga bakimanga pona yo nandima humiliation pona yo masia nanga pona yo nandima humiliation na se humiliation na yebi elonge ezali na se humiliation victoire ezali na se humiliation y aura couronne de gloire mokile simbelinga mabanga Yesu alimbisi mabenanga nyonso malasi ya pamba kombonanga ekomami mokola lise kwanga messager de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, merci vraiment. Alors dès tout le monde a lelo que ba chantre de l'Éternel au monde la mutayemara. Après un moment donné, soit moi qui succès comme il y a il va fonder une église moi 10 personnes, moi 20 personnes. Est-ce que ils appellent un projet na yo? Projet qu'on fond la église ils a projeté. Ils a ka ko bengama. OK. Il faut d'abord aux appel et Nzambe et de deux, tu laisses le temps. Je ne peux pas faire parce que mon des otalanga et linginga monga penasa l'église sans autant avoir l'appel de Dieu. Tu sais, David, Nzamba Wendre, il a 17 ans. Mais Azélie, il a 30 ans à établir le royaume naïe. Donc, Dieu peut t'appeler, mais il faut attendre encore le temps. Pourquoi Azo préparer yo? Nzambe à cause de quand nous avons dit peut-être tu n'es pas encore brisé de l'orgueil. Yon moni ça na batu ebele basali bazana bango appelé mais tana no koka kité à rapidité tanaye na suka okwea. Pourquoi Nzambe ayebi ndenge ni na préparaka? Moi je sais que j'ai un appel de Dieu. Na ministère naïe parce que je dis que je vis pour la gloire de Dieu. Pour Jésus, je suis prête à tout. Ou toi kolobananga na kosala, mais à cette condition qu'il soit la volonté de Dieu. Si c'est pas la volonté, je ne pourrai rien faire. Donc na konyo so na sala na vie nanga, ezalaka volonté ya Nzambe. Donc voilà. Ah OK. Na niveau ya management nous autres travailler na nani? Je salue aussi. Toi na tout na label. Label nous autres travailler na. Non. Na pour l'instant, nous avons la belleté. Management PT. Mais tu arrives quand même à organiser un méga concert. Parce que tu es méga concert, donc un grand concert. Quoi. Oui. Et alors, au arrangement, aux gens on dit pour nous, c'est comme on a point il y a méga concert. Au monde, quand ça les Nzambe, il faut en avoir millions. OK. Ce qui Nzamba peut sur quelque chose, la Bible dit mets-moi en épreuve. Moi je vis pour la gloire de Dieu. Pour Nzambe, il faut tout bomara, nzotopé pour Nzambe. Ce n'est pas parce que Naza sœur, Makambwanza mende tout le monde ezaka il faut zalaka babola, batba na bonté. Non, notre Dieu est riche. Abraham était riche.
na moke onzamba pesi il faut qu'on manifester tant alobi nanga Pamela sala le reste est beaucoup yebi nga nazo sala kaka orientation et puis ce qui est vrai. Oui, c'est moi qui organise, mais Nzambe na chemin nanga kutani sipe bateau à bon cœur au baso soutenir nga. D'ailleurs, je salue tous les pasteurs au basa derrière il y a que soutenir nga et na saluer équipe nanga vraiment mobimba. Donc équipe nanga base auto travailler na bango, Michel Sainté, Anelka, Eder, Sir Iguette, Jimmy Sainté, Yannick, Badjino donc Badrumer nanga, Serge Mima, toutes les personnes Christivi au basa derrière là. En tout cas, nazo pesa bango vraiment ba salutation et mes bases sans oublier parce que basa de cœur avec ngai. Donc tout ça même esprit et puis bazo c'est donné pour nous ça là. C'est pas facile na Paris au sangisa même ka ba musicien pour ba betelo au sangisa équipe aux hommes ka soutien zano ya concerté même pour les promotions basa wa nos hommes na ki bazo joa ba contact par-ci par-là pour kaka OK liboso. Na salut aussi pasteur Carlos l'église ya pasteur Walesa oyo apesinga vraiment salle naie pour na organisation il y a concert na équipe mobile intercession et sans oublier aussi pasteur John donc voilà donc on a vraiment oyo za na bateau nous a bien entouré et on soutient pina na chemin oyo ba bazo sungangai vraiment ba pasteur partout ils sont vraiment beaucoup au baza vraiment derrière pour na ko sunganga il y a aussi des bons même si on parle il y a du faux il y a aussi de vrai toujours. Ah OK. Voyez, merci ça. Beaucoup donc voilà alors le 2 novembre pour nous rappeler bino tozawana na Pamela de Grâce Pamela de Grâce Mumbendi. Donc voilà, tozane wana na Pierre Fitistin na Simayaga wana donc D4 chemin de Fourche 93 380. Donc tozana vraiment le 2 novembre à partir de 15h déjà bozala wana pour na ko répondre à l'appel ya Nzambe. Ils a été mtabengi mais Nzambe ni mutu abengi bino. Alors message ni ko pesa na bato bolanda émission oyo. Nazobenga bana Nzambe nyonso ba amoureux de Jésus. J'aime parler comme ça les amoureux de Jésus. Ouais. Ba fous de Jésus parce que nous ma sœur on est des fous de Jésus. Boya, la main de Dieu sera au rendez-vous. Tous on va concerter na ke concert na ke kobina parce que biso ba chrétien toninga ko joango mais ils a une culte d'action de grâce. Balobi il siège au milieu des louanges et l'adoration. L'adoration est brisaka ba chaîne. L'adoration mili momabe et bimaka. Saoul mili momabe bima pendant que David a joué morceau. Donc le peuple de Dieu venez Yom toi n'a pas problème, aux n'a pas complication. Venez voir la main de Dieu sera au rendez-vous, car il cherche le vrai adorateur au bakodoré en esprit et en vérité. Le Dieu sera au rendez-vous. Nous avons organisé les Kambopambate. Ayebike azana posa yako aider quelqu'un yom toujours talangae. Le jour à concert côté Kanananda côté yaka ensemble. Si tu as une histoire avec Jésus, ne reste pas à la maison, venez adorer, louer Éternel ensemble et il manifestera. Invitation ya Clovis Makola na Thaïs Kelele et cause qui problème te comment au côté na contact na bango. Il y a Thaïs d'abord, je le salue en content dans zoloba na bato ba soutenir nga na bossa ni numéro 1 c'est Thaïs Kelele. Thaïs c'est mon grand frère. Ah OK. C'est mon grand frère vraiment oyo. Aidanga na ba conseil na makambu ebele lelo na koza na problème et yelinga na butu mo iso na jui téléphone na bengi ya Thaïs na ozo solution là c'est mon papa donc na benga kaye vraiment papa conseiller na nga ya Thaïs je le salue. Ya René Lokwa c'est aussi mon grand frère. Il y a René, donc il y a René, on s'est connu à travers il y a mon frère Francis, n'a salué Sikazali, yem tabanda kolaksanga piano, Francis, na Francis to ibana ya René, mais il y a René vraiment depuis to ibani, c'est mon grand frère aussi, donc à Solra bien et il y a Clovis to ibanaye aussi parce qu'il y avait la Turquie, bazay na posa ya concert, moko babengi saye. Na joie qui contact na et pas ingénieur nanga na saluer ya Serge ou ya Rosana Sima ya technique ya makambutu ingénieur de son nanga Serge Pika de et salarake à travers na épée na joie ces relations.
Bon, ce qu'on René lo quoi, des arakibabi qui va concert belé René lo comme invité qui a raté et pas nous vraiment dis qui facilement. Et puis et pas nanga ezaka na concerté azo se nanga musala makasi ya René papa René nzamba pambolo azo aidelenga même ba musicien nanga pour na cœur azalaka présent même dans la répétition il n'a pas Ataïs en tout cas batika ngate papa Clovis aussi mais azande ces derniers temps na ba temps mingité ouais mais les 31 tous en a veillé kaka ya travail pour nous préparer donc azala na veillé mais il y a René vraiment en tout cas tous ensemble vraiment là. Ah ok. Donc merci Nayo, merci Pamela de Grâce, dengo possibilité temps au partager Nayo. Merci na bana na nzambe na surtout bolanda format émission oyo okuta na pour la première fois au s'abonner, au commenter mais ko bosanate rendez-vous est le 2 novembre. Yaka vraiment et ça la bien. Yaka vraiment. Yaka. Et le wano etungisa ko ekanga kawana yaka to débloquer ngo c'est Pamela zala na débloquer ngo alors ça lango mona ndenge nzamba okita donc buka na te yaka au moins place okenda robina wana emsu bombe ba valeur na ote mais soko yé pas Pamela de Grâce emsusu nzambe na ye ayebi valeur na yo donc luketo wana yo bina en place wana nzamba a débloquer donc voilà le bambo tezali. En tout cas, Bambo te mingi na corps du Christ, peuple de Dieu, aux à la corps du Christ ou pas, parce que notre mission est yako benga les gens de devenir les disciples de Dieu. Aux à la croyant ou pas croyant, nazo invité yo oya yo moko ya komona. Donc na pesimbo te nangai na batu nyonso o balinganga olinganga ite na pesi yombote on a mosali ya nzambe et na remercier pe équipe technique na bino vraiment ma sœur et dino image na remercier voilà nazo benga peuple dédié et ya parce que le jour là on va chanter avec deux anges donc baya kaka les ciels est ouvert pour nous. Ok, donc merci beaucoup. Donc ceux qui n'ont pas pourquoi pas you. Donc Rodrigue c'était mon cas, donc invitation à Ngoyo, Jires Manzambi. Donc j'espère que aux Alawana, bino do lingara, makambia, boya tobina ilongo Nzambi. Boza tellement ébélé, pelé en fou mouki Massamba le directeur, boza Alawana vraiment pour nous accompagner, c'est Pamela de Grâce. Toko Misanzambe et Longo ensemble na bana nzambe ensemble na ba invité nae o barozala jowana ensemble aussi avec des anges ensemble na ba ange ah ouais ba ange lu ba okita ya lelo mokolo na esengo toko yemba elongo na ba ange aujourd'hui c'est le jour de la joie chantons tous ensemble avec des anges. Donc voilà boyo ki bongo tokutani bongo samedi le 2 et bo sanate na s'abonner bo partager bo commenter présence na bino vraiment eza nécessaire jour wana vraiment il y a le 2 novembre boya tellement ébélé ndeka bolanda biso en ligne tout monde na bino pe physiquement jour wana na ba owaza musikate mais oyaza vraiment na Paris en plein Paris na Île-de-France et on a vraiment une occasion il y a tout le monde na vis-à-vis parce que ngala ozalawana pourquoi pas yo donc rendez-vous le 2 novembre Amen. Bongo le 2 novembre et merci.